actualité pena o esali keto bien sur le plateau arabiso et ça plus liwa ya babia ndonga shokoro donc pas chercher les balles les apena leader monté o se senta pena que roba ça fait moins un plus na kililo ba se susté ilo ni esala que les lotos ana babia ndonga shokoro te à vous l'antenne. Bon, Chokoro a bélaté, Chokoro a bélaté à faire un accident. Même que tout le monde a vu que c'est un accident, mais peut-être un accident où là, tout le monde est baraté là, pour faire des lignes. Pour aller écouter la lettre de Maramabongo, nous avons soit payé la lettre de Molimo et Babila, et ça, mon mieux, on a, où il y a mis qui est invisible. C'est mon mieux, on a l'esprit. On a surtout un paquet de Simba. On a une histoire montée. On a une histoire montée. On a une solo, on a un bon moté. On a bien moté. On a un moté. On a une explication par là. Il paraît qu'à quoi il se tout ça après dans il y a un rapide. Nathalie Gamamba fi na ticket tout dans ça. Na zipekar na rapide na prendre na nini oh non. Vino akui nini vient belati tout ça akui nini dans le maman na clarté. Après na sali tout na côté en hôpital pour ndobo ya bat ba côté ndika hôpital moi la sur sécurité quoi. Après na côté na sali fort na côté to na côté na comité na chambre via ça là qui na sentir fait a op mandé tu vois. Non op maman yo forcé quoi. Ah, fi bwendeni na mais que c'était la talavé ni makila tout ça. Mais op marama be na ndo toucher ba docteur mais ni mutoza bu fait bu kipe ba sanit moi ko ignorer quoi. Ouais, bakutana nanzeli mona billet tant bakina ba concert kuna kabela ka chenette mobo ya or. Apesa kala tanenga ezalaka ki après via pep bimamba nguna ba palpite sa chenette wana bimalwanda il paraît que Dieu siko ya momi wana bimana chenette nanda landela su momi ba bien commandé sa guerre moi bongo. Il paraît que akoleli atindiki akoleli stabilisateur pour masola basi bon mamarate aza camarade ya mututo ala ina e collègue asa masulumo abeta te tala bwa ko yaki kutanda obudana na l'autre autre otanga komote elo ba ndonga kufela ezaka kibombanda donc kufa ko na nzeli wana alima jamal dasala ki ba ndonga lelo to za na yenzeli aro calme pe ni te aye abimani banda o million pe dans le calme. Il m'a tout doux. On m'a dit c'est bien dit ah. OK. Et bah l'eau là quartier là-dedans. OK. Maintenant c'est cool. Nous bah là au génie au thé vous allez musicien à Drumer. Te ngas ko na sepela gi na chichi le banda za les Drumer pour aller une oreille musicale makasi. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette émission Awabiso na Misgel Télévision. Merci Nabaïke, merci Nabaïmboka. Respectons l'homme à son époque. Votre présentateur est là, toujours Misgel, artiste et l'homme de Awabiso. Il a le plaisir de savoir que vous avez belé l'ibosé à Betando. Tala no moyens vous avez la biso, na téléphone, na ordinateur, na télévision, na smart TV. Ils ont ça la biso toujours bien. Merci na commentaire, merci toujours na j'aime et surtout de vous partager. Nandeng boza ko s'abonner chaque jour na Misgel Télévision. Le lien musu sur soutenir bien juste zaté ezara neng bo s'abonner, de bo partager, de bo aimer, de bo commenter. Mutu morote akoka na nyonso. Esika mbebe ezali, bobe nga biso, boye sa biso Misgel côté bo bomisa pour ekende toujours bien. Ceux qui vont comprendre na noté, boye ba ke awa na ngola ezara biso. Pour ndenge bayaka bakuta biso, na ndenge bakendaka Bati Karabiso. Merci na confiance, na fidélité. Merci à tous les abonnés. Merci également à tous les partenaires de cette belle émission Awa Biso. Fidèles téléspectateurs, je vous signale qu'aujourd'hui, l'émission Oyo, je le ferai avec beaucoup de responsabilités car il y a des secrets profonds Oyo Senga Toyoka na émission Oyo. Émission Oyo, dans le bien, dans le salon avec beaucoup de responsabilités. Parce que les émissions oyo baike bazozela bayoka nini kobima lokola secret nini kobima lokola version vrai ya liwa ya artiste na biso Babia Ndonga Shokoro liwa ya frère na biso Zobozi pe réalité oyo se passera en Angola. Boyebi que na salle émission belé pour nous lobela likambu oyo avec l'artiste Ketimba que je salue aussi à passant mais
na ba recherche na biso GSM pesa nga confiance na kepti na kati na ke otimula c'est dit vraie vérité ya liwa ya babia ndonga Shokoro na ke oza moko ya ba élément na ye moko ya ba pire na ye moko ya ba bureau na ye o ezalaki ke non omoni babia omoni Trésor Wenge omoni Trésor Wenge omoni babia ndonga Shokoro yini nazane na plateau oyo nyonso tolobeza vérité bondimela ngai eza première fois mutako sala ngweza l'homme de Awa Biso merci na responsabilité bopesa ki na ngai nazaka mosali ya pamba molobeli ya mboka nalobaki soki na lobi te bondimaka te soki na lobi na yebisi bino bondimaka po ya mambu ya bien po na lapaki ndai na osala o basala kite na pesi mbote bongo na ya patuki ya malimere ya lemba na pesi mbote pa mon vieux Ambrose Baka na pesi mbote et pa ya Roby Visor Aigle pour la accessoire nyonso ya Roby Visor Aigle ça rango bien boss modogo Visor toujours touche congolaise soutient l'émission Awa Biso confiance avoir sa confiance et au nom succès Jordan Bata Kilo Yamboka J base Jordan Bata je le confirme merci na l'ingénieur Dao il n'a pas migolo effacer les tableaux mon tout montre l'ingénieur extraordinaire dans le bas qui n'a pas ça de autorisation on a pas trop GSM Taibiso effacer ni on so bacha ki lokwa bosoto pour GSM elinga rapé bosoto te ceux qui n'azara propre na plateau pour y être tous BC azana no envie mon frère je te salue là où tu es je suis très reconnaissant Trésor Wenge ici ce plateau de Awa Biso fidèles téléspectateurs à qui je dis bonsoir. Bonsoir Miss Girl Awa Biso. Trésor Wenge boni santé tranquille le moment on a donc ça va quoi de nature c'est rare vous êtes des rares des artistes aux arrêtés non azara moi trop TV et à linga les moi trop pour la nini olinga quoi apparaître alors que vous avez mambo belé faut ibisa pe na baike et équilibré actualité na biso ya mboka ya Angola quoi raison il y a silence les arapris ni non faut quoi apparaître couper ça le camboisa en sens OK qui va apparaître ou le moment faisant en sens c'était pour apparaître faut avoir la chose à parler après oui pour annoncer pas beaucoup baïbaïté OK ça bien qui vous en la chose à parler ou apparaître caca donc on s'entend au moins kilo quoi c'est ça. Très bien. Alors, Netina Awa Biso, déjà, on a souhaité bienvenue dans l'émission. C'est la première fois que l'émission Awa Biso. On a exigé le mot bon ça display, yeba maya koloba, puis bon ça bilamba pour TV Radio T. Merci pour nous respecter d'abord rendez-vous bien habillé l'artiste. Merci. Mutala Tsaronani. Mutala Tsaronani mon fait dans PD15. Ah. PD15 donc. Juste un strada nova. Nima ya fena biso ya jika Olivier Vuka. OK. iPhone. Na PCP moté pa ya Mav Mavinga garçon hollandais. Il y a un monsieur moi trop le boss Mav Mavinga. Mav Mavinga. Tant na bois qui Mav Mavinga na check na kombo boss. So za boss té na roba pe boss té pour na kosa net na moi passe. Les années monde batu bazela ka batu nyonso bazela libanga ya Diego Titi dollar papier mouchoir ça se passe en billet vert en direct d'Amérique libange bongi de pas comme sous en Amérique ça dit libange zu moi couleur mo zu musuni bon bazala la mettre 113 tout loin dans ngomba Golgotha olia isui kaka na chate ngomba Golgotha na pesi ope mbote vraiment balinga émission au moins trop oui bien émission lelo tout ça avec beaucoup de responsabilités parce qu'on a vraiment beaucoup à dire na musique na biso ndenge mambozo kendele déjà na royer ba yo na bato nyonso alota la yo ba yebi Trésor Wenge aza moko ya artiste musicien ou accompagnera ba artiste presque tout o ba yara na Angola o bazara na Angola na ba o utaka kisasa ba yara na Angola. Maintenant, si vous yomoko na yomoko, est-ce que vous sentez que ça gênant au servara batu au lieu que tu as la carrière na yo? Non, ma sentiment gênant parce que on peut ça développer carrière na ningi à travail quoi. Na travail déjà non c'est censé que na développer sauf que na mamdanga moko non azimu to soutenir ngate. Non azimu to tsanga poité on moni que ezalanga na bon c'est azimu tout monde asima na capable
et on sala mambo wana on sala wana et pas ba yike bi malrwande tes signe ya faiblesse on dirait yo moko kocha mutu te moto gashi il faut dépendre rande na bato quoi. Non, même pas parce que ba ko ba betara non na moni mutu sali chana été zarake oyo ke beti donné ba yo ka ba komi obeti ya mwana te metoni na kinke o créer makamuna yo beti non ya moni ça et toucha ngate pona yo ka ra interprétation quoi et comment toucher ma sur sentir que ba beta ba ko tsa ba plana ba ngwe fa na ba tetsa batu mais apparemment ils ont ba musicien belé ba beti film ba œuvre na bango et c'est yo kanipe ça lipe ba tout bien ba musicien ba belé yo zo OK na bango bonga pe comme sanga ezanga muna zolo ba te za trésor wingi. OK. Donc maintenant nous que ba ça na ba œuvre na bango na tali na monité sauf que non mon vena ma chichi de bal à ça l'acte des apôtres à tes album. Oui, c'est là que c'est là que toujours contrat en Afrique du Sud. Donc il y a même en Afrique du Sud beta nous le connaît chez Petit Jésus. OK. Ah, zo sous contrat na kin, toi ba na kin mais zo sous contrat que tous on na kin to que beta kuna donc tous on na kin to beta kin na nous na kin na chichi de bal. Après na yo mon na mix oyo to yo ka moi c'est na yo mo fondé. De pas beta mo pe bon to c'est ngam suspect là. Ndeti na encourager vi na et yo kana ki c'est bon mais baxiller l'équipe pour te comprendre que m'a besoin développer. Yango ça bien à part yango non na moni non na yo ki le lo ya fondé yo pona yo za rwanda ti ça va conduire. Les arrêts lo mo ebeti ka ici nango. Tu ebeti zo beta mais na mesure qui était na ndé na ngamene bike ebeta vraiment à côté na mambo aza na moko una ninga ngola na bato bafane na ngola ko principal zale en Angola ay ko beta bula na yo tanga moni simbi ala ki na terre police akina kisasa ake ça ba promo et mambo ndeza na ninga kindaki pe lelo c'est bon vina mape foni mambo kanga ki bon et bika atolika na te Angola te. OK pour tout passer là ou ça promotion bien c'est mais que retirer d'akin pour et puis ça pena makambo c'est na ninga na habiter selon zandeni donc la moi donc yo mun toujours senga na fondé leki abima grand potre senga leki abima pour te comprendre le quoi donc leki tant se stopper sa chance pour appeler nyangala ha ba senga nyangala ne bimité peut-être pour ma plaisir que ça peut ba tout bien quoi plaisir na ngabongo mutazo koma zo yemba ngo ça bien que voilà zo yemba au leader non fidélité na bolingo exceptionnel on est là oui on est là aussi oh yo compter on dirait non te oui ngea wa bisot tout sur la vérité tout ça émission bien pardon fidélité na exceptionnel invité pour nous vraiment dans notre janté nana ideo Didier Romario icône il y a fait la Didier Romario et c'est une promotion pour nous père na yo kiti mais c'est que vie na mi que vie voit déjà tant poté na voix c'est que obi makam tant poté na voix la musicien oui promotion ngala misente en tout cas yo ozarana biso awa na kati Angola et puis accompagner artistes et musiciens presque tout sans polémique. OK Est-ce que peut-on nous découvrir des témoins vérité soit vérité et ba musicien va fonctionnera awa tu te sens plus à l'aise na musicien ni to na leader ni soit zo yimba pena banini o chile ta kere question ya mon genre Abiboy c'est une sens de se sentir yo moko na yo moko oui que tout le monde a besoin de voir na yo na podium na ye pour etcha couleur mais ce que yo moko na yo moko on se sentira plus à l'aise na leader ni o chela kere pour ça la peneti o yimba na ye na neto fungula ba voir na interprétation na biso ya londa quoi na ndenge interprétation te na ndenge ne bo fonctionnera awa nan d'abord musicien nini yo se sentara to leader nini yo se sentara à l'aise que sozo yemba ne un temps aza susté zeleka cheche de balle obi zeleka cheche de balle sinon yemba ne intakera au contrôler biso ata mutambunda donc sentir ou tutikaliza la ki yemba yo obi biso bibisa itali là ya on a préféré cheche de balle na za na ipo au contrôler voix na nga pesa nga sur sagesse musique quoi sagesse musicale cheche de balle on appelle dans sentir tellement dans le chef d'orchestre pour dans leur côté appeler un esprit to l'esprit na
petit Kalezara dans ce moment le là copain na lukana là mais il a esprit que nous un plus la musique c'est chercher les balles oui donc pas chercher les balles les appels leader monté ou c'est ça tapina que Robak ça fait moins un plus na kililo basé souster ils allaient chercher les balles c'est non tel mon trip personne leader à Luanda c'est Nathalie non mon na mon Jean Pat bateau ils avaient mais ils ont un bateau basé sous tes points et pour on est maintenant peut sa musique si qu'on a mis tout vraiment de on moni banda leader na chercher les balles à qui non mon a qui c'est mieux nga pina tsa moi des chansons nga mo ya mutu na nga na koma pina yo kapena mais ba mise baza a mo belé ba imba bien Ali Jabir Mamba na PCP mo Ali Jabir Mamba oui aimba asali bo mo izoleka sera za na 45 km mais si ma izokolate na volcan d'abord plan ya mo izoleka na écran vraiment félicitations mon vieux Ali Jabir Mamba vraiment avec beaucoup de fleurs quoi. Mais sur azoyemba na ye okoma non tu yemba na ye non qu'est-ce moi ton atikala ponga nga vraiment na mona la vie de l'avenir. OK na mona da kumunda ton atikala na mboko yo na kota orchestre mon bo grif chacho na kesa na kota na nditi nga mona mke asuka na kota Ket Simba na kota Ali Jabir na kota Pichulu Zola comme chef d'orchestre c'est pas Fali Akendara ala pe chef na biso awa nakuta Jean Lebuka Bouya comme chef pas Bill Clinton nakuta Tripasson nakuta Jabir nakuta Perroquet dans bateau nakuta ba mwana vraiment orchestre na la bon tout travers na Jabir orchestre ça fait na biso mo gigilate à l'époque ba J3 kota ba J3T J3 nakuta été ba Junior Belgado rien Junior Belgado peine premier concert na beta biso to compagnie wana za Masidad bon na concert ya Alvalade concert Alvalade beta concert mon quartier na bango na Petrangol na Olympia abenga biso to accompagner na ba répétition coulisses ti premier concert na to mi makasho abana carrière na OK donc à céder biso ba kolana biso aller à créer carrière na ba to asene na quartier na bango pour biso to ba fena ngana frère na nga pauvre Niance son nom Patrick Niance on a envoyé na bi de chante ça na Canada bateau to banda ko ya ko appuyer Junior Belgado tout passé na biso na nino on a c'est-à-dire à part les trois artistes ou ba trois leaders au Balika Angola Jean Pat Tchétché de Bal Tripasson ils ont un leader monté yo ba non se sentir à l'aise pour ça implique na carrière na clair tout les cannabis au parti même Racine Sunda mais ba convaincant karaté Racine Sunda c'est mon frère à moi pas ba na yemba to zala non chenga na palais na moni ngeme ya uti Kisasa ambuyema ba ambuye place bibi gandi za ngola soko misika ngamna ya mbare na shikala wana obeta na vina ngababia punga no za trop babia OK ba no singa ki fabuga sa sala amour singa ya ngola ndeni ni sala ndi sala rasa ngisa ba ya po to accompagner na sangisa pe ba ya ona kasi déjà kwa la shinga na shikala na ebiti za la défaute za la solo voilà ninga des artistes OK azana nga tukoma pour répéter mama fabuga et ça là que jour après pasuka Fabuga sala na rep biso to na concert na babia ndonga na FC Racine Sunda biso no to biso imbali na ba chanteur na palais yo kende kuna tsa pona ko mamba Fabuga nga mamba ya babia za concert za répétition te Fabuga na comité mais singa ki sala pe mabeki nga Fabuga aya pe na zala pété na solo na beta donc après ya ke compagnie biso ke na concert na babia OK babia babia ba mo ya Fabuga ba mo na nit na saboter répétition na bango na bité nga babia je na nga chokoro to l'année de jour au jour OK on les a concert les a répétition té au bossa les a coulisses ya Fabrice na komi kutumboka té na bité so ki za gênant et déranger bino na nini boadia na Racine na zalai wana kufina ndepé Fabrice yaki komi ke ya budanga rap mo boye basa nditi 12 babeta nga 12 na rap boye na monika ya komate na va na pena na vandi basi si rap jour en pétant basi si rap Chokoro soit un repas. Le Fabrice c'est les Chokoro. Tant na matin na pomper belé mon femme qui origine na moi mais pourquoi lutter à saboter avec moi en auto finaki na nepe Racine na bana carrière na Fabrice a été qui c'est surface à la yo comme on a ya sapu a kangi pe sapu donc on a pu parler tu venir parler tout travailler na MCP na bi Racine do yeza na jumo za na mboko comme Janeli ayemba blo akala fort aza pena na bablo no yeba kala makasi wana do yepina
faut tirer poids ou tirer pandi du colo pour y la sentir yo. Le nom de coach Racine, acha oui, Janeli, moi bon chanteur. Donc on va aller chez moi, à opérer peu maïle, à autres travailler ngapi pour aller dans la musique. Bon chanteur. Mais là on peut dire la sincérité. Asa plus avancé que toi yo na vraiment la musique. Asa plus avancé, plus figurant aussi. OK. Kenga na nenga nengi ya ba mama ngolende akutango. Mais avancement na éviter to rotsa on est na nenga ngunga na zo ba nenga bne mama oyimba. On dira travailler trop par rapport à oui, il travaille trop. Travaille trop. À peine un corde vocale à ma casse. Racine Sona. Sinon il va non ça c'est non. Nani ngoyi ma batu ba yemba ma casse. Mais yom to che face na nenga mbuka par rapport. Wana place za ibi ke solo no beta eza. Na pe o dénigrité, na nenga diminuité. Asa déjà leader Racine Sona. Leader a monene ya jete kutu na ngake fort pour na mona neti lende una ngamo zo sa makambo fona produire. Donc on a parlé. Kitoko, Trésor Wenge, actualité pendant où il s'est que to bien sur le plateau Arabiso. Et ça plus liwa ya Babia Ndonga Shokoro. Père son âme, to yami artiste belé na plateau o. Ba Ketimba, ba Solidet Makambango, ba manke wazaki ex mama ya mwana ya Shokoro. Asa c'est ba monsieur belé. Ba Kizepe, ba Kofi Olomide na makambo. Yo ezalaki pena so tomoni Babia Ndonga Shokoro, tomoni Trésor Wenge. So tomoni Trésor Wenge, tomoni Babia Ndonga Shokoro. Je mérite que eza opportunité au baike au bota la biso bazoa na poko le l'émission awa biso liwa ya Babia Ndonga Shokoro et pas ya Trésor Wenge. Et l'on y est ça là que les lotos zana Babia Ndonga Shokoro te. À vous l'antenne. Bon, Shokoro a bélaté. Shokoro a bélaté a fait un accident. Même que tout le monde a vu que c'est un accident, mais peut-être un accident où là, tout le monde est baraté là, pour faire des lignes. Et j'ai certaines journées, mon boy. Babima na Chara avec Trésor. OK. Trésor a été le téléphone avec Chara là, accompagnateur. Peut-être Trésor Cocotte. Abinga qui aussi est dans Mutamba. Trésor Cocotte soit accompagnateur. Très bien. Abinga qui aussi est dans Mutamba, bakenda pe na Mutamba. Bakoma. Ce qu'on place c'est notre gars, Babia Ndonga Shokoro zalaki prédio. Donc parler à immeuble. Yatika là, il fallait pas mata, yatika là na C. N'habite soit lukani ni na C via mata yemoko. Après via zoatan a okitate. Selon ndenge misana na benga ki expliquanga. Via temps a zoatan a okitate. Yakendaki na ye. Akendaki atiki vie après c'est là et comme ba butu moko boye pour pire petite sœur moi dans zananga moi trop nisha à mort. Alors ce camarade ya Alima Jamal. Moi si ya Babia Ndonga si. Alors na ye ba tout le temps bazala na ye. Après abenga ndeni ni vient na yo awa toza hôpital ya prendre na Lima benga ki non. Il paraît qu'à quoi il so ndeni ni tout ça n'apprendre dans yaka rapide natalika mamba fi na ticket tout dans ça na zipekar na yi rapide na prendre na nini oh non vina akui nini via bela tout ça akui nini dans ba le ba maman na clarté après na sali tout na côté en hôpital pour ndobo ya bat ba côté ndika hôpital moi la sur sécurité quoi après na côté na sel fort na côté na comité na chambre via cela qui na sentir fait a op mandé tu vois donc op maman yo forcé quoi. Ah, fi bwendeni na miki stala talavé ni makila tout ça. Mais on peut mara mabe, na ndo toucher ba docteur mais ni muto za bu fait bu kipe ba sanit moi ko ignorer quoi ba kipe te ya zawana ya mu esengi ki docteur moi yutanga kabino ki mamba ngulibanda somba discartave donc pa perse ya munene somba pa perse après ya kabuna bipel bana na pharmacie. Dans l'équipe pa perse. Ton a koti si Alima Jamal simba koto na toto mola fait pour ba senge to longole polo yekuto azara émotionné azole la kaka na mikoto mola fait mais via zo pe mara bien tini na to mola ye na sentende mo pota mo muke na sima na koto di kosi ki pepete na moika ba bia ko peut-être nda ko yaki wana swata ko mabe e oza yango mtisali ba blo wa bongo na longole pe polo na longole bilamba na latisi pa persona donc am na lataki pa persona alati na nduka mega mère bulela te eza ya maladie ozonga ne bien et bigi normal il kana mo bien
ya kukroye kote ke mabe moko eya na nsima na ndoto na sikoyo na bimisi mare na ndoto na ye mare ezali ndeni yo te ye kaka na palemba moko dalevide kaka ndenge anomenase nga bamo anomenase nga bo akwei na bite mare oyeba claire yo omenase akwei ya ndenge nini o te ezalaki bongo bamenase kaka trésor nakosa mpo anini oyebi vi na nde amenasa na bite mare ndenge fi azopemela boye odire cardiaque ndelo moko boye za mwa clair mpo na ocomprendre te aza na kati hôpital to meka expliquer badocteur ndenge nini eyaki ndenge nini mpo bayeba ndeni baretraité o te eza nango eloko te akoyaki kaka après ndenge tokomoyokaka bamurmure bato misusu ke moto azalaki kuna na kati ya chambre vie ntango amataki kuna akuti mare na motu na émotion wana bataki motu vie na motu yango ale akwei na stabilisateur na motu na kota likosi c'est l'explication il paraît qu'il a atindiki oui ezalaki il paraît qu'il atindiki akoleli stabilisateur mpo masolo basi ebombamaka te aza camarade ya motu to alai na ye collègue aza masolo mo abetaki te tala bo akweyaki kutu anda obudana na l'autre oyo tokotanga kombo te tala kaka mokili mbanda nokomo na mbanda epesi mpe kaka noko apesi kaka molunge kapota yo okoya na nini na stabilisateur na kingo na nde bamemaki ye mpe bamemana na hôpital bimaki ejo moko boye soki mpe bazalaka na momi na ye wana na ndenge babillet franchement fi akendaka na billet nga atikala ka ya malade bakendaka na baracine sunda mpe ondira azala na voyage amamema baracine sunda bakutana na nzela emo na billet ntango bakenda baconcert kuna akabelaka chenete moko ya or apesaka alata ndenge azalakaki apres vi ape abima mbangu na bapalpite ya chenete wana bima lwanda ipare ke jo sikoyo ya momi wana bima na chenete na nde alandela so momi ababia ekoma ndetisa baguerre mwa bongo apartir ya likambo wana nde tokomponaki jo wana nde moto bakutaka ye na ndenge ya système bato bayebi jo yango bayebi kombo esi etambola inutile aloba lisusu mpo oyebi kaka mokili ezali mpendaki eve babambaka ye bor e akweyaka mpenda na bor batipusa ye akweyela bor na tete bataka ye bataka ya nzele na ye yinde sikoyo alipo avanger po babia botoli momi yepe fois la olandela momi sikoyo ou azali na babia oza alima si c'est ça bongo vraiment yango nde sikoyo osalaka no ayebela ti lwanda alandeli mpe alima alandeli mare ve pas kipara na ye te ve pas kipara na ye te pas azalaka deya na cope ya nzele nde mwa aza na mikili ifalaka yo azalaka kete nsima na plateau aisai soki non il paraîtrait ntaye kozwa molimo ya bibabia ezali momi ya mikili wana aza invisible basola kaka tindaka bamongo amonanaka te jour abenga babia aza na aéroport po babia ya bavoyage babia mpe amona ye te eza jour oyo babia esilengaki non fakake na aéroport po avoyage bakutana na momi wana elima wana nde ezalaki non babia zonga sikoyo na appartement esika mare alima azalaki po akekutana ndeti na makambo ya bongo moto azwa mpena ndeti molimo ya babila eza momi wana oyo ya mikili ya invisible azali na momi wana azali esprit wana masoto oyo epaki etimba wana bahistoire monte awa bahistoire monte bazala na masolo te eza nango bongo te bayebi yango te na tanga na motu tu bango tu balandaka balukaka explication epa nanga ezala bongo te mwasi ya bayebana na babiandonga na Facebook bakotiaka ndeni na oya atinda mpe faki atinda faki ekomi na ntango moko boye donc batango efalaki aya akomi siko kobloke ayamba so appel te ve pa moni ke eza na masolo mpo apamba oyo ate nzele na ye na nde babwakisa mamonga kumuluka siko alandela nzele na ye ndakomea deja ke nzele pa komea deya na mobali na ye po jwana akomea mpe deja mwasa confirme parce que mwasa yebe deja ke mobali na nga astope nga nanu mpo momi mwa miki momi akomea pa lese na mambo na ye donc okende pa epa mare ezali komende vie siko amo force azomi na bolingo na ye quoi ezali komama mpe ke aéroport akende voyager rate ya rien wana bahistoire monte nakuti sikoyo na accident wana yaki okuti na mobali ne quoi via kokaki yango te mbala moko coincement se mpe bakutana ye kuna ndenge nini eseli te akoya na ndenge ya bikosi awa si choc donc en réalité eloko bamendongo akufela eza kaka kibombanda bakufa mpo na nzele wana alima jamali
kibombanda ye nzele ti akokalme mpe nde nini te aye abima nini banda million mpe dans le calme central eza bien bon bato baloba ngo nga sikoyo nayebi te eza confirmé te mpo nayebi otanga tu banda omonana te apres petite sœur na nga na misha mort banda oza na etal tu mamba zemi nayokango te aza kombo oyebani azangwaka aza men azangwaka yebi kaka kosite leno tout le monde ayebi ja asoutenir babia na billet na baconcert donc asoutenir babia azali le proche ya bami ya mi mpe ya babia ndonga siko par rapport ya ndenge service ya secret to ya criminalité esalaka mboka oyo mpona jo wana esoka nini akimaka bakuvwaka ye histoire na ye ebetama te na mama babia nde tokunda mpe babia histoire na ye ebetama lisusu te quelle a été les stratégies basalaka ndeni non histoire ngo elobama siko sauf ke eloko emonanaki te preuve ezalaki te yango moni moi totiela yango mayele mingi ezalaki te po preuve ezalaki te preuve nyonso ozala so ebamate na frère na nga na ekotika babia na étage ti ya moi ke via kotiaka akuta mpe na motu kuna baosola 2 personnes ou 3 personnes akiti nayebi ke natiki bango bongo ekomi epose ya baka bongo la tongo tozala na preuve mais siko sauf ke frère na biso atikali na se via mati ye moko ti mpona makasi ya vie mwasi pa opo esi te ye moko ça veut dire ke azali na motu moko azali ke mobali lewa ye bisenki bamenase na niveau bongo pour moi si nayebi te c'est-à-dire si on comprend bien trésor oui c'est-à-dire Koffi Olomide n'a rien à voir na mambaliwa ya babel rien à voir o biso toyebi pa vie quatre accord aman koko na biso quoi koko na biso parce que nana mwana cheche libani mwana ya babia ndonga o nayebi kaka ke via ndopekisa se tobeta conseil mwaka bakati ya ndenini via bengi bakata po alingi te nemba banzembo na ye andokata biso kaka baconcert se tobeta na grand prêtre babia donc baconseil ata mosusu tidi loya wana ndeni na yo ngana ya so ameki manzembo akofi ya mwa mine batoka ye biloko toanamonaka yango wana ole ya mambwana excusez-moi mosusu nayebi te surtout mambo aliwa na ye vi aza na kati te aza na kati te maintenant siko suite ya lima esuka nini parce que motu wana oyo asalaki eloko ozala babendonga shokoro te akontinue toujours kozala na Angola aza toujours à vie calme très calme bon nga esali temps mais nayebi ke azali na Angola esali temps tomona na esu te mais nayebi ke azala na Angola evolue na Angola kaka ye patisaki ye ngosani ndeko ababia propre akolanda mambo wana mpe aza te ye mpe jongo azala na kisasa te so eza na kisasa peut-être bango bamanière nini bakoka kozwa solution nango mais bango ye azala na kisasa ata awa babia akufai awa puisque était le chef d'orchestre par rapport à nini bato basali basorti médiatique babeti lisolo ya loi ya babia na forme moko boye pendant tout ce temps là et peut-être que on m'appelle le roi du temps pour la personne de Mokomosa. Pendant tout ce temps, pourquoi l'humanité peut être une vraie version de Banenia Hollandi la Marambo? Non, vraie version on appelle ça déjà. Non, même pas tel mes ali comme quoi que c'est ngeba tout kaba le bango déjà. Tout le bango, ngana le bango déjà. Tant babia kufaki be monsieur Salama trop. Et ça là ba quelques journalistes bazo ngapi na tawana. N'explique la vérité. N'andépé na benga bavé moi muke moi mon n'est pas David Bikuta kiangani. Après ça poto yembe la vie na studio na bivie nga mambo ibika mine. Bavé souhaiter laisser bozana le devant tokota studio to yembe la babia. N'andé ça la clip tout le monde mona wana. Na makasa ya roi David pour tout na nga explication na PC explication to ça ndeni vinga na biko to ça te mais kaba babia ndonga za moyembi munene na Afrique na biso quoi en Afrique na biso pasala nzembo ebeta Afrique mobimba amen donc il faut ibandeni to honorer na musique kaka to honorer na studio via pesa pela na studio aksoba ba mai pour na matanga c'est ça vous avez chef d'orchestre ya groupe nae
Puis il y a un groupe, il y a un chef d'orchestre, mais il y a pire petit chef, il y a mini cocotte, trésor cocotte. Il y a guitariste, il y a chef. Il y a pire petit, il y a tout. Donc tout ça, on vit dans la forme. Aujourd'hui, dès son absence, Trésor Wendy, ni ne vous a comme regret. Il n'y a pas une carrière, il y a une absence là. Bon, regret nanga il fallait si ça va projet na wazale na pratique studio ba chana studio asi ça qui a monté en okana si sango après beta mi qui laisse mamna et donc on allait non souci ni wana donc na recruter na moi pesinga moko sur travail na ko kakite quoi bidon na misere moi il est que moi 4 fala tondisanga na travail les vivants ni bondo sur la mini pour les vendre aussi par rapport à dinaï de carrière taillée l'ambition est d'aller plus parce que bondo sur la trop de petit naï oui voilà en ça va toujours humble travail donc respect na mikolo na boma ba drink et randa et mabe pour ça là qui va tout suba comment vous dire confier et donc là dans banzila wana ti pendant conseiller moi trop donc alors que ça va sur base car il y a mamba bien quoi OK la drink ni o ya bande so éviter ba solo si surtout point mais déjà que mbenda na bayate et un moment moi chanvre petit na ba biloko yo suka awa ko yeba koto kuna tepo koto kuna au bon ma carrière on trop jeune donc on meka ko tout biso ya mo ba réputation beba pour mais yo bikara donc boma vraiment sukata awa mo muke pour za ta mutu mais kokota ma mususa ne te libo no le son de la plan ti non ti banda vi aya na mboka oyo Angola vraiment franchement on a mon place vie à sala de quoi na ti tant suba ya za coach maniki si na ba kisasa na kina bango Kongola mais na Angola na biso awa vie atikala aussi ma plan na ti la présence nanga na ndinga na edeli tant soit cachette na éviter bien personnellement babiano machokoro la version vraie aussi pour la mambo ya liwa ya babiano machokoro alors ni ne relancer comme message parce que maniqué il y a seulement le monsieur à couper Koffi Olomide de savoir que non Koffi Olomide balia babia Koffi Olomide mtaima liwa ya secret liwa ya babia ndonga mtasedai za kiti njo rapé à la complice à la géo Trésor Wendy ni ne vous passer comme message et pas ya manipuler les jeunes quand on met un peu close dans ma cambo on sert nanga Nicky de John biso to na Angola ngana chanteur ya babia na Angola et moi na ogangela nga mais mino nde ni boyimba boyi fanto na ngai kutu petit babia so bando yimba boté le matin ça veut dire to la na maso na binu ya kisasa et to la ine awa vie akufi na mambo vie quadraté adeki na derrière kandeza ya mambo mokili oya tokutana nango donc mambo vie quadra koramani o kisinjora zala wana comme livraison vraiment yangote parce que vie à un concert à Koufatika ou concert à Tika Banderol et certain vendredi tout kenda tout ça affiche wana notre bim ça va na te ba capoter tout ça là ba pat ba riban vie ba décoller riban tout kenda na junior tout ça riban y moko tout ngane tout mata tout ça riban ban vert la maman vert tout ça vendredi après vert au Koufa mardi donc tout ça riban vendredi vert Koufa mardi donc rien à voir pour la mambo il y a vie quoi de racoraman rien à voir. Merci, le message est passé. Maniqué de John, a zuipé par Maïe, et ça nous payera bien. Alors, nous avons une Angola, un fonctionnement par rapport à la carrière. Les lots, tout ce qui est un aliment jouant, il y a plus petit mot pour accompagner à valider, tout au Bayaka, ou Tarabissa Bayaka, accompagner à valider, ou à fonctionner à bien à convainquer, on demande à l'idée, parce que bon, bazaté. Le tout ce qui est un aliment jouant, ou soit, il y a aussi des projets avec artistes par rapport à. Non, babon baza te on a ça moi trop dire babon baza parce que babon wana ngani nga ki bonté wani za na casque na studio casque na studio ni ça là bien parce que tellement casque na studio ça la rapena ni était yango moni
nakendaki koto casque ezalaka ya nango bamingimingi cheche de balle po tolati casque trop tosali studio tobeti baconseil malgré interprétation interprétaka trop vie quadre parce que mwana quartier latin ti tobeti quartier latin mwa 4 toniati mwa bien obele gabonais ya biso mwa mibale toniati mwa bora sele manzombi drapeau blanc moko toniati number 1 antonio number 1 toniati bora ya baike ya ndenge mboka basola cheche de balle ala tourner mambo oyemba kutu zalera ndenge timika chaka kuza kumbuka badanger apela so triple à face vous savez mambo tika peke par rapport mais cheche de balle la moi tout doux on met les musiciens puis n'importe ah OK et bah là il y a quartier là-dedans OK maintenant c'est cool yo bado au génie au ti vous avez musicien à drummer te ngas ko na sepelaki na cheche de balle ndazala drummer pour aller une oreille musicale makasi parce que longo na drummer na chant akoma contrôler biso ya grave dans ce BBC pendas gangi c'est pas zoni ya ta voix bondi matika la drummer donc pour nanga aller polyvalent anendika place azalaki na compagnie munene ana aller na temps le basouté qui a chanter batia sur na champagne no bien kubeta ya to na cheche de ba place oyemba donc na invité ba obayoka cheche de bal na ba concert live ba comprendre que et aussi chanteur dans la vraiment chanteur Rose la le meilleur qui pas à Kazawoni pour l'année 2025 nous avons fait un début OK le meilleur est ça qui on a pu nous préparer maman on a préparé chananga de jeux d'amour dans ce dit bolingoté oui na deux jours bon la soni la sama moroté ya beige moroté ya caresse donc on va nous avoir déception on va bien faut linda pour maintenant sentir vous ata bronze ton noir pour linda dans deux jours d'amour solo lio que moi mingi to solo li par rapport merci le siko mon émission à biso les avatars la ta phrase les habitudes pas couleur il y a mon musicien na par rapport à toi na par rapport à toi na yo na pour ça bateau ota la biso qui moi fait OK moi héritier côté moi bolotin ça dit moi naviguer des artistes moi vocal mon il ça peut battre bien pour la savoir talent aux à disposition vraiment on le bien le bien on fait Miss Game maintenant ninga na pesa sko ba couleur wana ata na ba vocal nanga maintenant pesa sko ba couleur ba batwana ma bi vocal za couleur on a tambusika ba couleur mais na maloba nanga OK et ça na bien pas de souci merci à vous l'antenne les amis vocal oyo na na chien à David Bikuta Ngume Bikuta fin du monde yo e komelinga Sodom na Gomorre na yokara sango lelo na moni yango lelo na vivre yango libongo ya souffrance Yesika yotikinga mania yokamawa le roi mon bébé diele mon patron nalingaka yo na kati ya motema yo motema nanga nalinga yo yema ningedema trésor wenge DJ Konde wana siko na kena ndenge ya fi na ngai Pavarotti siko na zongi na ndenge ya handicap mais non vraiment oui yebisa moninga de gros linga kaye bomba mabeli kama kobota mandefu moto ya bolingo maloba na ngai botimbumara trésor maloba na ngai botimbumara Miss Girl magaloba na ngai botimbuma dielema donc on a siko ki tozongi na kifi na biso handicap OK surtout que siko na ki bon na on a ça là ba vocal za moi trop on a acte des apports chercher des balles na seulement ba vocal trop net vocal héritier na grâce tolanda lokolo ya papa
kosimakisi te noki okobela liboma molende na mosala nde epesaka bozwi trésor Madrid. wana bavokali na ngaka crête ciseau na kati ya Arc des Apôtres na mosusu eza vokali oyo nini na masala na nzembo aselema nzombi baplan nanga ezoya nazoluka siko bashango nazoluka siko basha oyo nasaleli yango natia bavokali ebele eza natie mwa bavokali mwa trop donc nayembi mpena trop chef d'orchestre Chichi Debal natie bavokali ebele na Arc des Apôtres. Maintenant, c'est quand tu chantes, Trésor oui. Donc, il y a un moment pour chiter, pour régir pour ça la masse. Quand tu chantes, tu aimes bien chanter comme qui? Ça dit, qui les a musicien? Donc, na ningana imelwa ngame batbel sanga na kasha ibwalote. Il y a un peu de mal à une société. C'est déjà Angola va faire ça biso image mort. OK. Et deux années on attend sous souffrir Angola. Dans ce moment JB Angola, Ote Papa Omba Angola, Ote Kofi Olomide, Tomadilou Angola. Yo ozala a oui mamoni fonctionne. Oui lui la musicien na tangi wana. OK. Ba souci Angola ni bazali. So yo to be no pe volonté Angola. Babenga ngango déjà. Babenga ngaya ebo. Posi no ke ni ba catalogue ya ebo e ke na majesté. Donc, tu es fier de ça? Bon, naza fier de ça parce que non, eboaloté Angola même pas na ndenge siko ya yoka na ndenge ke batu aza bon travailleur bosseur to boy banama eboaloté dans affaire parce que aza fouteur te aza kena ba maman là t'as raison donc caché oui caché na nga biso lelo na biso to confirmer que bon oui non parce que wengi azana caché la tête caché ya eboaloté mais naza eboaloté Angola te na trésor wengi garçon sexy donc naza ni na caché ya eboaloté. OK est-ce que ça c'est vraiment couleur ya eboaloté on a pour et ça va filer ni ça puis là tout bien. Oh Mamadou c'est mato c'était chérie, l'au-delà na moi douceur pour yolongola, on en débat stress, tiba c'est, ce que koboya on en est on surmonter ba douleur, et ba yotikinga dans un peu trop de malheur, oh bolingo et commis sera, na ba rendez-vous sera. Alice Baba, Mimile Ipeta, Pichu Mombo, Freddy Mova, Girare, e Ali Bolingo, Comunio Leunga, e Purta Yosasi Setenanga, Tendresse, caresse. Donc, il y a un oui, il y a une volonté, pour ça, il y a ici à la minute sur la maison, mais on se zone la cachée. Facilement. Ah, mais ce que ça idée dans mais c'est bon. Ça idée dans la idée dans tracé tout est bien dans tout ça album ici là tout que ceux qui un jour nous allons na comme millionnaire on s'est fait dans ngama ata featuring na kenera na mai oya za rayo on a calculé au côté orchestre mon été dans ça pour ça va bien tinata oser sustain faut na tracé mais qui na sali carrière na commencer na featuring Mikili na sali tes signataires artistes sont non ceux que artistes étaient les signataires mais sous artistes vous a toujours la cadence musicale. Voilà, ça a été plaisir de savoir que Trésor Wing Azar artiste et musicien au Asaraba Pignon Sofian au moni émission Oyo même Saraba celui à les années c'est préparé. C'est faire au-delà des années, c'est préparé. Donc ça fait display un peu ça là bien. Ah ouais, vous avez la boca. Les autres plaisir, il y a aux analyses sur la plateau. Merci pour avoir respecté rendez-vous. C'est-à-dire votre programme peut-être artiste. Tous les années n'est pas là, cette année sortir album concerné aux amours. C'est un calendrier dans le quoi. Trésor.
Donc calendrier nanga bientôt là na beta concert mo na sala pende baya ba sala rat na yoki na komi na beta na interpréter nan pour bon bi ngango so interpréter comme leader mais ngana interpréter pas parce qu'il est congolais na beta musique congolais na ningi ya Maracana et que ba partir ba les 21 22 déjà to za date mo wana et pas producteur na ngam to sala ngo nani papi de motiki le diable so nango la nkolo ye muto asala ki na beta ndole wana kakato mandala kolo de jeu d'amour album mini single nangeya de jeu d'amour ya kakato mandala bientôt là zo naviguer la nina bongo studio moloko wana poto ya balemeki ochali ya leader leader il faut foutre la musicien aller foutre la kiba foutre rabango ezala ki leader ou bien to benga na ya ko edinga leader ala te leader za muto azobeta ba chant non leader za muto azobeta ba chant na ye te leader non leader na londa azana te leader na za te non no moni orchestre za ponctuel ti orchestration ezate non so taliba au monde attend ceux guitaristes là se mettent pas songolo kingani donc non azara leader fondé azara leader te nga no mona leader ti nani na selonga mboka o leader non tout ça on a interpréter ou interpréter au beti ali jabi kuto rolo ngina mambo parce que abeta blo na ye na matarapine podium na santé 4 chansons à Ali Jabir là on a un rôle ba kita sur orchestration non so evani na onte mais na ninga makambo anyata azana idée parce que sunda idée non yara to sangana to beta pour le bailo moi plateforme voilà la plateforme non sur cette plateforme otani sur cette plateforme on a leader non tani ma pepe kali non tani ma fire non tani moya ya marai non faut c'est le mot ya yo ata 4 tout le monde qui moi clip moi ça on et défendre c'est quoi yo ali leader to sangana to beta to luka muke mambo ça ngoleza ya to sangana to beta to luka muke ya to sangana to beta to luka muke yo mo leader makasi na kaina big koma yoka kangango bien oui kangango bien la vie so lipo yo komo na moto 6 na biso eza là yo mona ba artiste mo wa ibolo a za na page na Facebook par exemple eza rani te za que c'est tout match organisation yo roja onde sans page na Facebook TikTok ya malonga te donc sur 100% 40 non kokoma zate kokoma pende zate après yango otani na page yango otani lo otizate otabandi moyema ya bato vraiment 40% ya kokoma zate tout le monde nango ba vena biso ba otapi ba kini ba ye obeta bandula iso ni yo vocal akomelo na feuille mais banda pesa ki na feuille ndio zotanga ti ndio alba na isana ngolobi président ekota na sana ngolobi ayo kana na radio mais ne ba komelo ki ausati. Merci Isaac Bongo, Trésor Wenge, fidèle de spectateurs, merci on a Bisso, Vision, Bisso, les gars, on l'a oui baraba valer ça Bisso bien parce que vous avez raté tout fonctionner à Bisso dans Brésil, en Amérique, tout Europe, pour que ça m'a fallu tout à tout, surtout moi Bisso peut-être que vous voyez ils sont déjà dans bateau pour la Bisso. Partout, quelque part, on est la biso pour toute la maturité parce que la suite n'a pas. Ceux qui ont ça, l'amour, ils ont fait trop tard. On s'en rappelle. Ils ont tout le monde, comme étant mon amour. Il y a un moment où la gérante m'a monté à la combat de télé. Si. Nous avons voir à la télé et nous avons fonctionné là-bas. Vraiment. Donc, il a le rôle à bougie. On a comportement. Comportement. On a fonctionné dans le comportement. Photo choqué sur le bas, tout est parti. Pour ma prise à la dette, moi, je ne suis pas dans la nation, on a fait ça. On a choqué, bapité. Non, c'est normal, les hommes ont faut se défouler dans les hommes et salama. Oui, on m'a fait dans le décédé en or, mon préserver ta langue. Dans le on a préserver ta langue et quand on a passé le bateau à tour, préserver ta langue. Voilà. Merci, Bakini, maman, doit monter au Balinga. Dans monter dans la mingi, Balinga. Oui, il a fait Simboté, il a Trésor de Madrid à Paris.
Olga de Paris, Nadège de Parigo, Mannequin Bouro, Olivier Vuka, Jonathan Mongili, Raph Lyongo, Nash Congolens, Mrozo Baka, sans oublier Mabele Mame, Patuki à ma lumière à Lenga, Mabele Mame de la Vignora, des plaies, Wanet, Petit Nabiso Wanet, la danseuse, Dielema, Sharan Zambé, il y a Naomi Chilengi, vraiment, Kakatou Mandala, il y a Alain Soso, mon frère, mon grand frère à moi, il y a Alain Soso, Vemoro Yanis, Lala, Venangaï, et après Bamana aussi, Nami qui est vraiment, Bako bisous, Abino, sans oublier, mère à Triafa, mère à Petit Trésor, c'est ça quoi. Nissa Nanga DJ Konde de tout le temps, de tous les jours. Ah bon, et nous sommes à la fin pour finir. Moi aussi, je profite de l'occasion pour dire une dédicace à la fille qu'on appelle Jenny Bosso, en direct de Chupré, la fille enthousiaste. Merci, Dieu merci qui marche. Docteur, Dieu merci qui marche. Merci beaucoup, Jita, Katanga, le maître spirituel, la personne de protéger vos amis. Le supérieur, la prise de Romain Moté, le directeur des bassins qui est en direct à Paris, la prise de Moté Congo, toujours dans Congo central et pas le gouverneur de la mission à Congo central, grâce à son excellence, grâce à Lolo. Merci son excellence. Rose et là-bas après que vous avez le rôle à la poste, sur le métier Congo, na Angola, Mokamo, ça y est, pour tout cas, on a un Macron, nous sommes à Bissonien, on a toute l'équipe qui a gesté la production. Merci Nabafan Nanga tout ya soyo kalamini qui nous a mis ensemble. Merci beaucoup et pas ya maman et ya Jérémy Nabinga ye Mireille Mayuba en direct ya soyo Massa Nanga pe AGG toujours très très fort. Merci na AG Gérald kalamini à l'autre sous soyo que ça là-bas na soyo. Merci pour l'invitation à Serge Moui Kalala de Djoubek. À bientôt dans un abino Serge Kalala. Merci. On est vraiment reconnaissant. DJ Kerbous, Kalaté, dans nos Anabana, Brésil, à São Paulo, Salvador Maia, dans le Roman Abino, Isala bien, merci. Salvador Maia, Bob Las, Cavalli, il va à la retourner Salvador Maia, Brésil, Bob Las, Namalita Maliba. Bazara Peni, il y a tout loin. Tout loin, c'est Boba Golgota. Ok. Mètre 113. Un chauffeur patron. Bazara Peni ensemble, et puis l'Amérique, il y a comme un équilibre, comme il fait bien pour Diego Titi. C'est ça. Diego Titi, $, papier mouchoir, ça fait pas un billet vert, l'argent m'appelle papa. Diego Titi, très très fort. Ben Willy, les Gabonais, les scènes fatons qui fuient. Il y a un ami sur l'Ibosso, Jean Bachar, Jayo, Kouloutou. Betana et Ko, ça l'a bien. Et puis, le meilleur de tous les temps, le Garant, et puis très bien. Pablo, très très fort, mon grand frère. Pour l'amour. Très très fort, Pablo Kenny. Et sur votre formateur de Bossian, comme Kaï. Vous avez vraiment aimé votre Bolinagangaï. Ah, parlons de ça, Michel Guerrier, Fouanou, Yamboka, Bonique Matadi, Bonique plus d'argent. Et puis, dans mon Bongo, en direct, il y a Miki, il n'y a pas les boss, des boss. Moi, ma vie, la garçon, on l'a dit. Nous t'as sur la bien, on l'a dit. Nous t'as sur la bien. Ma fille, la garçon. J'ai cette production avec Israël qui tous les artistes, les autres, on a pris par qualité. On a un concert, conférence, séminaire, on a pasteur. Bien, j'ai cette production pour ça. On a un mariage, fête anniversaire. Va quand on va photo, il y a qualité, il y a bien, va faire la filmage, il y a confort, il y a du topo, il y a qualité, il y a bien l'appareil, il y a 4 capas. Bien, j'ai cette production pour ça. Effacer les tableaux d'art, extraordinaires, les réalisateurs, on a ça, le film à Yesu. Là, tu as commenté les délais qui n'ont pas dit le mot, la vidéo, non, ça s'est dit. C'est ça. Ré de chauffeur patron. Toujours. Ré de chauffeur patron. On se retrouve à la prochaine. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. N'oubliez pas aussi d'accompagner toujours l'émission 100% des filles avec notre frère Giscard Antonio. Dans notre sécurité, ça va être chrétien. Taïké. Christ, on va se tourner ensemble à travers cette émission 100% Jésus. Vous êtes pasteur. Artiste et musicien gospel, Binaka, GSM, numéro Isawana, beaucoup de contacts, non, frère Giscard Antonio. Hein? Frère, il y a Syrie, il y a bien, il y a la limite, il y a à 100%. Pour baser, pour moi,
Yazara 100%, ce qu'on voulait 100%. Oui, l'artiste, merci beaucoup. Vraiment, merci aussi à vous, Miguel. Tout ça, il y a un plateau où papa n'a pas de papa n'a pas de puis, dans la fille, on a bana, bana, papa, la femme n'a dit que nous avons un artiste là. Donc, on se tous les awa. Bisous. À la prochaine. À la prochaine.